kimia tonganga pululu pululu artiste akufaka te po asalaka ba œuvre oyo etikalaka libela tobetela ye maboko makasi napesi bino merci mpona bolingo na bino à travers biso baartiste et comédien. Voilà, il est venu pleurer avec nous parce que entre le théâtre et la musique, il n'y a qu'un pas. Dans la démonstration, il y a un papa Sala, moi, à appelle à l'Ikaboana, dans la seconde démonstration. Les amis, moment tellement spécial, plein d'émotions. Bonjour à tous. Bonjour encore. Acclamez pour vous-même. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je voulais faire juste un petit... Dans un petit rien quoi? Un petit geste de mon père. Voilà. On acclame très très fort. Voilà. Mais lelo polulu pena kolela ye boye stade plein ya makasi esali bino koma ba artiste comédien ke bino pe na ba matanga na bino tomona ba stade ezotonda poto la ki sape na bato na mokili batala biso baye ba retoza batu minene ba minimiser biso te toza batu minene so bato ba yesere polulu asala musala kitoko yo mo mona neto olega nde bato bazoganga awa batu misu ba mona biso te ba moni biso ka lelo toza batu ya important na société. Témoignage ni okopesa ya relation na wana pululu. Pululu oyebi yango bien ke na travailler na pululu. novembre tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango oyo Shejongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi Shejongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye Shejongade okosepela parce que
oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Djongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Programme Nabiso. Alors, Bana Poto, merci beaucoup. Tous toujours na stade Vélodrome place. Artiste et comédien Yamboka Nabiso. Basangani vraiment belé. Donc, stade Vélodrome. De remercier Nabiso à la police. Bate belé baloba ki ono Kitambo insécurité zali. Mais bon moni ba policier Nabiso à Kitambo ndenge basali musala. Donc, matanga depuis bandi. Ti sikoyo boyoki te ke ono mutazoki o boye na boye. En tout cas la police ya Kitambo sécurité kitoko na ndenga ba blague te. Alors bon mona awa tozana ba artiste comédien et belé. Donc vraiment en tout cas merci beaucoup. Tozo continuer. Et puis biographie on va dans deux phases. Il y a liboso a relaxa biso nanyo azalaki Chico. À part Chico, on peut savoir sur la biographie, il y a Oetali Pouloulou, donc biographie artistique. Merci. Okay. Bonjour à tous. Ndeko Oyo Toye Kolela Lelo. Kombo Naye, Oyo Babote Laye, Ezali Lumbu Jacques. Tomesana Kikobenga Ye Chico Pouloulou. Ye Abotami na Kinshasa. Le 22 février 1980. À Tangi Bongo na Institut technique de Makala, kuna wapi epai azwaki pe diplôme d'état. Azali mwana ya papa Makiadi Jacques na mama Maïmona Henriette. État civil na ye azalaki bongo célibataire. Mais azali bongo papa Yabana Ebele. Et deuxième partie, Yandeko Nabiso, le côté artistique, Abandaki bongo, Liboso théâtre naye, naba groupe chrétien, et pas yoa azalaki ko évoluer na église na bango Kala. Bongo azalaki ko jouer na combo ya champagne. Alingaki mingi pe ko yemba lokola. Et vers 2004 2005 tangu aye ko kota na groupe Sai ba chanjaki ye bongo combo nde pa iwapi azaki combo ya Pouloulou na ejoueliwana azalaki personnage créé et imaginé par Fiston Sai Sai a évolué kuna kino aye koyebana bipai nyonso na yango pona ko continuer biographie na ye malamu tokobenga mwana na ye bana na ye mibale plutôt à la personne ya Chanel Lumbu oyo akosala discours à l'intention de son père décédé, ainsi que Jessie Lumbu qui va interpréter bel et bien son père. Jessie qui va faire pour nous les Pouloulou qu'on connaît tous et qu'on est venu pleurer ce matin. Merci Tobengi Bana Mibale. Pendant que Bazali Koya, Betela Bana Oyo Maboko, ce n'est pas facile. Merci pour tout ce que vous faites pour nous les artistes. Et Tokobanda na Chanel, bébé Chanel.
défauts. Silence s'il vous plaît, moi Nazolo Banassé. To éviter ma kelele, to yokamwana. C'est un moment plein d'émotion. Moi là, à Koufeli papa, mais à zopé sa discours quand même. To tia bato ito kaena bokebi. Azolo ba na kombo ya bandeko na ye nyonso. Lorsqu'on vit le deuil, les mots font souvent défaut pour décrire ce que l'on ressent. On peut se sentir isolé, submergé par ses émotions et surtout bien seul avec sa douleur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre un dernier hommage à celui qui pour beaucoup était Pouloulou, mais pour nous, Papa Lumbu Jacques Chico. Très cher papa, il restera de toi ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Il restera de toi ce que tu as offert, ce que tu as sémé, en d'autres germera. Nous tous tes enfants, unis, venons te dire adieu, toi que nous aimons. Nous venons te remettre à Dieu, à jamais rejoindre tous ceux que nous avons aimés, tous ceux qui nous ont déjà quittés. Tu es parti, nous ne te verrons plus. Nos cœurs pleurent l'inconsolable douleur. Nos yeux te chercheront dans les cieux. Pour toujours, tu seras dans nos cœurs. Aide-nous à ce que la joie et l'unité naissent et demeurent. La vie a décidé ton départ. Nous sommes obligés de te dire au revoir. Nous te remettons à Dieu. Jamais plus rien ne sera comme avant. Merci pour ce grand héritage qui est l'amour. Nous te promettons de rester unis avec le concours de nos mamans. Car nous formons désormais une grande famille de l'au-delà. De l'au-delà, tu nous verras et tu seras très fier de nous. Repose en paix. Papa, nous reverrons à la présence de notre Père Céleste. Que Dieu soit avec toi. Nous t'aimons très très fort. Merci. C'est un moment plein d'émotion. Baka Pouloulou Akeima Akeite et un rôle à Pouloulou Moussou à Botami. Azo ça la démonstration. Il y a Oye Papa Banaï Gosala. Mwana Azapel Ali Kaboana. Azo ça la seconde démonstration. Les amis, moment tellement spécial, plein d'émotion. Oye Tozo Pesa Yango Sikoyo. Bonjour à tous. Bonjour encore. Acclamez pour vous-même. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je voulais faire juste un petit... Non, un petit rien quoi. Un petit geste de mon père. Voilà. On acclame très très fort. Voilà, c'était une façon de pleurer en son tour son père. Alléluia, papa n'a artistiquement. Voilà. Voilà, comme qui dirait, quand l'art se transmet de père en fils, voilà le résultat. Donc Pouloulou est parti, mais Pouloulou continue à vivre à travers sa progéniture. Voilà, maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons avec notre programme. Nous allons inviter le ballet Mindondo. Mwana mama tala 4 kitoko
oyo batieli bino mpona kose détendre kitoko avec un pacte d'idéologie. Chez Djonga 1, chez Djonga 1, oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche. Oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te. Awa chez Djonga 1, spécialité ezali nde biloko ya kotumba moyen te. Po awa batumbaka taba, ngulu, soso, poisson, pe biloko mosusu lokola makemba, ba frites, pe biloko ya ndenge na ndenge. Chez Djonga 1, esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit. Kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso o bolingi bosalisa lokola matanga, mariage, réunion to église oyo ezali disponible po na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi, samedi, dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba. Soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81. Oyoki omoni ondimi ya kosambeza te chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi. Adresse eza kaka se moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230. Chez Djonga 1 nyonso ezali naturel soin ambiance eza total. En tout cas merci na bana Kitambo vraiment merci na ba artiste mon frère Boni. Yeah, grand journaliste. Assalamu alaikum journaliste. C'est plus fort tout matanga. Voilà. En tout cas salinga bien ndenge pena boza ebele bo salinga bien. Rappela c'est plus makasi moi la présence na. Voilà. Alors bon mon abino moko. Tia caméra kuna sala biso bien. Bon mon accueil tous ba artiste comédien moi mo. Alors pour na bande ko balobaki insécurité na Kitambo. Tomoni mama yaka na kotro. Batu balobaki trop, balobi Kitambo insécurité kuluna bakobeta batu. Est-ce que depuis matin les bandits n'ont toqué na sura boy? Est-ce que ba déranger ta mutu? Bon nga na usanga prière na limité na eka sikoyo na mona nga sécurité za normal mobulu esate mais na osenga susu na bakonja mboka biso nyonso bakonja mboka to meka kosunga moi ça pour na landa ki na écran ndenga olela bakonja mboka basunga na bana voilà nto bokolele bana zate yango na osenga bakonjinya za mboka biso nyonso bakonja mboka to sunga moi ça pour na bana mi bale baza mikie akoko bokola ba defo analyser mboka to Congo ba cha ko bana na batanga ba ya baza bien. Voilà, alors on peut suivre vraiment idée bien. Alors na habité la duchesse a outi vraiment poto aye Kinshasa uniquement pour na matanga. En tout cas la duchesse bonne. Ouais, bien Ken Pierre. Kimia Zali. Kimia mutuna ngai. En tout cas félicitations au salinga ba chair de poule. En tout cas on dimi star a monene mboka. On dimi penalty ka poto ye pour na 5 jours. Chair de poule aussi. Somme. Oye pour na 5 jours pour na matanga. Alors liwa ya ndeko shiko pululu. Non, ça nous a touché et Pouloulou, on ne croyait pas d'abord. On se disait peut-être qu'il y a des rumeurs, peut-être qu'il y a des vérités. Mais au fur et à mesure, comment comprendre que l'artiste vient de nous quitter. Et tous obligés à rendre ma douleur. Et puis tout honorer. C'est juste pour honorer l'artiste. Combien de personnes? Wapi Ansi Luzolo? Ansi à côté Ansi. C'est-à-dire que Ken, c'est grâce à maman Olive Lembe. Et na maman Bénédicte. Et na bossa non. Na maman Bénédicte. Bénédicte veut te na. Ah ouais maman Bénédicte. Il y a qui moi liboso na biso. Donc biso longa ibilo na maman Bénédicte, il peut te na. Il y a au Salman, biso te au Bruxelles, Maxi au Paris. Bon, ngai Maxi na Ansi Luzolo, c'est grâce à maman Olive Ndetoye. C'est la maman ni maman de muto asali makamnyo surtout. La fute bino babiye makambuto. Babiye makamnyo surtout ya awa. Voilà. Alors sœur na biso Maman Bénédicte. Maman Bénédicte bondi. Bonjour papa. Kimi ezali makasi moni yo poye matango uti poto musika na Allemagne. Ya ba abina musika mboka moso comme ba 4h du temps moment ya colonne. Ah ouais. Est-ce que azar naib ça marraine nanga.
ye mutu aza marraine na papa pasteur na biso Pacheco bango nde mutu basimba biso la mariage coutumier et na religieux pe kaka tozala na bango donc aza pe mama spirituelle na nga conseillère na ngai. Voilà, alors côté la lelo ndenge baolela ndeko na biso Siko Pululu, est-ce que ozomona grandeur ya baartiste et comédien baolela bango ndenge moko na baartiste et musicien salo comme bon na kokoloba ezaka ndenge moko mpo biso nyonso toa baartiste ponga moko mpe na artiste filme liboso Pululu asala na poto Cadena ya filme na nga na artiste naza actrice naza mpe productrice donc il faut que naluka mpo papa ninakomi donc filme liboso ebimisa Pululu na poto oyo mwasi oyo bazalaka kowelela na saisa ezalaka nga mama ouais mais esali vraiment bien ndenge tomoni vraiment na matin oreiller parce que c'était pour moi c'était un garçon bien to gardaki ba bonne relation na lingaki mingi pona esprit na travail yango na lobaki na osomba bien nanga na koya pona oreiller voilà en tout cas esali bien na si to zata sur la marambo comme solo eza papa sa benga sina weekend piano yenda maso. Merci beaucoup. Ça, je vais voir dès que bon, nous avons contact Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Alors, toqué sur Libosa Podium. Bon, on a vraiment des conabiso pour Loulou. Bateau les laïeux. Na ba condition mo na ba artiste et musicien o ba kufra na mboka na biso. Ansi luzolo boni. Ken pia na makizembe. Karaboy. Salinga plaisir ya mono pena na matanga Pululu. Ken pia na ezalega important aux Zala parce que c'est très important à Koufi. C'est notre frère, ça nous a fait très mal et on tobaki toya quand même. La grâce ya mama ni mama Olive Lembe. Olive Lembe asungi makambele kamala mundele kiboye na biso pe ndenge toye et ça lebe fallait toya rolela ndeo na biso. Ba bisinga boye pe kaka na cadre ya mama Olive nde asangisa ki moi quelques comédiens poto baya rolela ndeko na bango. Est-ce que ces informations vraies? Oui, c'est vrai. Ada mama bana nyonso na biso toza kuna na ba obaza. C'est comme si maman pénal ngibino ba comédien trop. Alinga biso makasi, alinga biso mi. En tout cas côté la ndenge ba le lande kono Pululu. Poto mona ka boye kotondi sa stade boye zalaka mingi ba musicien. Mais lelo Pululu pena kolela e boye stade plein ya makasi. Et ça libino comme ba artiste et comédien que bino pe na ba matanga na bino to mona ba stade des otonda poto la ki sape na mbato na mokili batala biso ba eba retoza batu minene ba minimiser biso te toza batu minene so bato ba yesere Pululu asala musala kitoko yo mo mona neto ole gande bat bazo ganga aw batu musuba mona biso te ba moni biso ka lelo toza batu ya important na société voilà en tout cas merci beaucoup na fimbu merci à Betty Mukuna ozolanda biso Betty Shoko bienvenue nanga ozofia kula ba film bon tofia kula film parce que musale salama biso toza bana kitambo toza bana mazaba tosali travaux na mazaba Pululu aza ve na biso artiste o tobungisi toza a pour que tosala encadrement korelela bien et que nous kundama bien babiloko ba artiste ebunga te ni ba téléphone ni ba instrument e balobaki o kitambo kuluna bakobeta batu mais tomoni matanga ngo depuis banditi sikoyo basimbi na bango pe mutu te kitambo makambo kikuluna ezalaka te kitambo toza système social tangu tozosala organisation biso nyonso tozalaka bomoko tozwi lokola mazaba Chicago donc bato ya mouvement biso nyonso tozalaka bomoko jeu de désordre na kitambo ezalaka te taka kitambo eza commune moko eza commune à ordre yo moko oza sur le terrain ozomona depuis lobi ti sikoyo ozomona kitambo donc même moral toza même moral na bino donc mo yaro babele eza te donc ezaka ka choko donc nde toza na bino ensemble tozosola mambo etali par rapport ya ndenge tobungisa artiste ya biso Pululu donc merci moi ke kunda ye. Voilà, alors bana poto Saïsaï Azoya leader Saïsaï pe Azoya ba mama boza la calme patron ya ba comédien ye yokolo matanga ye wana Azoya Fiston Saïsaï ye wana bozomona kena mutu bazalaki vraiment kozela ye wana
Donc, Fiston Saïsaï, le patron lui-même, leader Boni. Bien, c'est un pardon. En tout cas, bien habillé, leader. Merci, quelqu'un. Voilà. Alors, bon, mon avis, nous avons chaud. Moto zopela makasi. Donc, moto zopela makasi. Na habité les soki to kota bo o so ba comédien de ba yemba. Zalata makoto. Ah, président Nasina Zoki. Et ça bien. Kota kuna. Voilà. Alors, caméra na biso to lobaki partout. Bon mon papa Ngalufa. Merci beaucoup. Wa c'est qui ça batu défendre na papa lokolo. Donc, et ça li biso bien. Papa Ngalufa yewana. Oh, doyen des doyens. Oh, doyen des doyens. Bavieo basala mamba danger na ngoko. Balobi moto eza makasi, moto eza makasi. Bon mon abino mon côté. Pululu artiste comédien. Tala ndenge baale la Pululu awa. Tala Kitambo. Kitambo plein à craquer en tout cas. Bana Kitambo félicitations. Le monde vraiment c'était déjà plein, il y a pas blague. En tout cas, on a besoin artiste et comédien pour Loulou. Qu'est-ce qu'on a mis repose en paix. En tout cas, commando motote commando motote bonu. Kaboy. Bunda et tumba longa. Na bamba na kata bakoya bakaoti lelo. Voilà. Alors bi oza doyen pena ya masolo. Tout le monde a ba pièce na ba vienga dia ngadios. Liwa leki na Pululu salio koma. Wana da koko ada kokolo parce que papa na esa ya da koko mais ça les passe parce que dans de la montagnonso ya auto qui kolela to la kisake oui non to za bolingo quoi voilà alors merci beaucoup to landana nous maloba ya Fiston ça ya après to kozongela yo koto correct mama babande kombote namoni mbote na bino te botombola maboko likolo mbote soki tolingi nzambe ayamba molimo ya pululu na kimia tokanga pululu artiste akufaka te po asalaka baevre oyo etikalaka libela tobetela ye maboko makasi. Napesi bino merci pour la bolimo na bino à travers biso artistes et comédiens. Boye kolelisa biso lelo pour na likambo ya munene kolelaki biso oyo ndeko na biso Pululu atikaki biso. Nazali na mingi ya koloba te. Pululu asalaki mosala na ye na groupe sai a évolué qui paye moko Nzambe abatela misala na yo asalaki et continuer ko vivre na mituna biso na makanisi na biso. Merci lisusu na bandeko basungi biso po ya ete tolela Pululu kitoko makasi boye. Merci na président Masumu Debrende pour la implication na ye totale. Merci na ngai moko Saïsaï, merci na Pakalori, merci na Chinola, merci na Mama Fatou, merci na bandeko nyonso oyo bazalaki na comité d'organisation po bomona makambo nyonso oyo esalami kitoko tobeti maboko makasi. Merci na gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa Jantiningo Bilambaka. Merci na molandi na ye vice-gouverneur oyo tobengi na kombo ya Nero Mbungu po ya bolamu nyonso basali po ete tolela Pululu kitoko boyi tobeteli bango maboko. Merci na mama Olive Lembe oyo asimplike totalement pour que Pululu aye na makitoko tobeti maboko makasi. Nazali na mingi ya koloba te. Courage na mama oyo otikali lokola mama ya bana nyonso oyo otikali lokola mama oyo akotelema po ete famille libota
totikala lisanga Pululu akei biso totikali totikala na bomoko bolingo ezala kati na biso baartiste et comédien dans l'unité nde bomoko esalaka te makambo nyonso ekende liboso. Voilà raison pour laquelle nakopesa merci na bajournaliste nyonso oyo bosungi biso. Matanga ya Pululu eyaki na makambo ebele oyo nyonso ya malamu Nzambe azwa lokumu, oyo nyonso ya mabe Nzambe alimbisa. Tozali batu na kombo ya Yesu Kristu mwana na ye. Amen. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était le mot de Fiston Saïsaï. Alors à présent, nous allons inviter Son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur. Voilà, il est venu pleurer avec nous parce que entre le théâtre et la musique, il n'y a qu'un pas. Yango Ayekolela Napiso et Longo. Merci beaucoup, Bill Clinton. Le temps que vous avez un batteur au Tika Fleur, il y a peu de fleurs na yo pour Tikango. Voilà, alors Bana Congo. Tout le monde est présent à Bill Clinton. Alors ben matango soki Bill Clinton a zangi vraiment. Na lo ba Bill Clinton a za mutumabe makasi. Pululu a travaillé na Bill Clinton zembo ya batu ya maboma. Batu ya maboma bazoboma batu na boma. Donc Bill Clinton aza parmi ba artiste oyo efalaki bazanga te na matango. Monseigneur bonjour. Alors Monseigneur batu baolanda biso ebele témoignage ni okopesa ya relation na wana Pululu. Pululu oyebi yango bien ke na travailler na Pululu. Surtout nzembo ya batu ya maboma baza koboma batu na boma. Merci mingi. Nakoteli bino maboko makasi. Olakisi bolingo na bino. Et puis il y a mon ninga na bino atiki biso lelo. Président. Voilà, tozali komona bauti ko déposer. Tomoni o travailler na ye ba nzembo okotisa pe na ba clip. Honorable. Akotisa na ba clip wana zaki canteur. Azaki vraiment acteur. Voilà. Aye ko jouer pour ça la rôle ndenge ya sala bimisa rôle wana. Mutu mususu akoka rôle wana. Ya moni balanda ebele. Mais tomoni kaka na ba musicien. Na ba musicien tomoni yo tomona pe papa na we ranson azaki na butu awa. Na habite lisanga kaka ya maison mais pourquoi ba orchestre c'est comme si ba yete. Biso toyeba kolela na ba o bazolela. OK. Famille ya Mowei soki bakoki kotika maboke na bango ya pe. Na polémique eza na poto tomoni affichement boye. Otiaki yango même date ya encore à Pululu les obima na habite les affiches album vous ezaki affiche affiche tomonaki les 11 mais au précisaki les 11 nazaki na concert na uta ko beta concert lobi na butu mais na salle effort na sisaki na ba 5h du matin mais na yeka Comment ça va la famille?